Bato bano finga lobby dans le passé, lelo ba changer ba langage. Bato bano ba mabe ya ba star lobby, lelo ba changer ba langage. Ba comprendre que vision à lobby. Ba bota pe mon métis. Donc yango to comprendre que Rando ya minyo Abraham na ferre e utande wana. Oh, et où t'en es kola mominde. Donc faire aboter la mignon Abraham moi si on rando na bango e utawana. Tout maniquer les lois, tout monde maniquer les lois changer ba langage à comprendre que lobby à moi nanae. À comprendre que ma be on ando ça lobby dans le passé et rattraper moi nanga. Babi azala innocent ma be prince babi azala innocent ma be maman na ina tante na e qui sinjora ba salaki dans le passé mais il rattraper moi nanae. Alexis Luka commune na mnosuza bana ba makala ba selemba ou ba bumbu kuna Luka ba commune na bino. Alexis weti to bana bandal ba finga ati. Bana kitambo GG Mart la promenade ba finga ati. Pour lelo zo kangamana fali o finga batu. Je pense pas que fali wanda otino finga batu. Et ça les pena passe ndenge to eba ki feré. Fait pour faire emba si les aigles jaunes, boaka si les aigles jaunes. Mais lelo si les aigles jaunes en kaboina feré go là. Pour qu'il ne golinga millionnaire congolais. Pour que un millionnaire congolais. Donc quand on a ça bien pourtant bah de la fallait lien, fallait s'épeler. Or que zomi bon mayo moro. Je pense pas qu'il fallait aller à bien Alexis Wechi ba fana we ba so là bois. Ezara ngenge zara leader tala pechu a défendre qui to ba tineli fallait lien. Ah leader tala pechu a défendre bien. Si les aigles jaunes azaki moi si ya mignon Abraham ya kala. Azé moi si ya mignon Abraham ya kala. Mignon Abraham azaki musicien JB piano. Ou alingara tila ou alobi otila pe faire liba le 24. Frère Gola c'est un grand de la musique congolaise, il faut oye bango lelo. Frère Gola ça parmi bateau batika ba en pointe na musique ya Congo. To bi ba vrai défendeur ya fali, ba vrai défendeur ya fali ba mère Ramso Nana Boduga. Ba vrai défendeur ya fali ba mère Ramso Nana Boduga, ba vrai défendeur ya fali bango wana. Mais il kamba pas ces alike bande ko nanga bo kolanda ngai. Ba golo ba gladiateur bo kolanda nga. Boy ba ki si les aigles jaunes, azala moi si ya mignon Abraham. Moi si ya mignon Abraham. La photo ya mwana o mignon Abraham abotana si les aigles jaunes. Yo le loi l'excuse au manquer ba ya respect. Il faut s'attendre que lobby ba l'équipe ba manquer au respect. Tant yo le lozo finga mama ba ya. Yeba ki lobby pe ba finga mama na yo. Alexis Wechi yo na musique a Congo no sali na chronique to na analyse na ba analyse a Congo no sali logote. Yo mutu moko finga héritier. Yo muton finalement yo zanani ozani amatoni na moni batumo babenginga babisinga yo olobela Alexis Wechi metomoni Alexis Wechi na concert a fallu à $500 fallu à boaki oh mais no kama bino mabe elingo bate mutu nyoso fallu à boaka nde fallu à ebiye te ken piana faux défendeur a fallu wana batu ba na internet so ba finga wana défendeur a fallu te. Alexis Wechi éducation les a bien on les a jamais na internet on les a jamais na émission jamais na TV pour finir maman ya mutu maman ya artiste le roi faire rigole. Donc si les jeunes ça moi c'est mignon Abraham après que on a mignon Abraham tant à esiko dia kuten sko nanani na faire rigole ba linga aboyi mignon Abraham que linga na faire rigole histoire des abon donc mignon Abraham faire aboto la momi skarando na bango sko ibana yango wana. Alexis Zamona Gitambo ta Ozamona Gitambo Zamona bandalité loba commune ezab Ozamona Gitambo Zamona bandalité yo na bandal au fan web. Salut chers internautes vous êtes de partout pour la Narabiso vraiment c'est le votre Jonathan Kanga mbanga na mbanga na pour na repérer no actualité tout bolinga ka bo s'abonner mingi na chaîne no front Comet TV chaîne moko ya zalagana pour na repérer no actualité tout bolinga na politique na sport na culture bo s'abonner bo partager vraiment balien ego ça là vraiment bien. Et je vous rappelle encore que c'est le vôtre Jonathan Kanga mbanga na mbanga donc mbanga aussi la tato chibi carbonate na mbanga ato cheni ni olembisa ngo lelo tilobi olembara te donc mbanga ezala raka mais mbanga na biso to sala ngona ndenga bien mbanga na biso to raté poto monter ba respect na ba artiste ba sala vérité mboka na biso mbanga na biso ezala raté poto finga ba artiste ba sala vérité mboka na biso mbanga na biso ezala raté poto ignorer ba valeur ya ba artiste mboka na biso. Biso mbanga na biso ya bongo te wana ezomi mabatu biso na ndinga mabe biso mbanga na biso za pour na kolobela makambo ya solo makambo za ba actualité mbanga na biso za pour na bongo pour na défendre culture mboka na biso to finga raté to loba pe mabe ya mutu te pour to koyebi lobby te to za pour ça to bongo sa carrière na biso ezala bien pour to moni bato ba finga ki lobby
Le lot va changer ba langage. Le lot va changer ba langage. Le lot tobeta masolo zo les gamikolo. Ya moi si a fait la s'il y a aigle jaune. L'autre ebi faire a boaka na banzembo. S'il y a aigle jaune. Ah, musique. Musique a passé. Musique a passé. Tobeta masolo s'il y a aigle jaune. Tobeta be masolo ya Pechuana nani. Pechuana Alexis Wetch. Oya finga qui fait là. Tobeta bina masolo non. Tous les Gaulois, les gladiateurs, bo s'abonner déjà. N'a mon présence, il y a ba Gaulois, ba gladiateurs, bo s'abonner, bo cliquer déjà. Pour émission, ils pour na ba Gaulois, ils pour na ba gladiateurs. Donc bo s'abonner vraiment et ça là vraiment bien. Avant to bana masolo, tout kota masolo ya donc to bana masolo Pechuana Alexis Wetch pour meki musapina mozindo. Pour meki ko finga artiste faire là o aza mutoyo. Bato bele bana simani ba vivara na sima faire là. Oh ba tata ba maman so moni na vie mutu moko a travaille pas mutu ba futara mutu wana sege mutu wana simana za peut-être na 5 6 10 personnes ba vivana simane ba dépendra na e so yo finga lwa nzete ya baoba bongo Alexis Wetch masana ngai petit po yo bandiko po ba 2020 awa ba 2019 biso to bandango de atongo to bandango tongo viki makamuno ne pesa te mais to bandango de tongo kala de to bandango Alexis Wetch so ye kopo na kempolite si uligata isimbata yona fozonga nchiki on fozonga nchiki kopo impoli azala te na kopo impoli azala te kopo bazala impolite na kopo ce que za chroniqueur so rattraper moi na e ton yo lelo o wan audacité ya ufinga ba musicien ye ba lobby na o eza compliqué lobby no eza compliqué pour lelo zo kangamana fali o finga batu je pense pas que fali wana otino finga batu. Excuse. Yo quand on salon bien pourtant ba otingi la fali lien, fallait stipule or que zomi bo mayo moko. Je pense pas que fallait aller à ebi Alexis Wetch ba fana we ba so la bwa. Ezara ngenge ezara leader, tala pechu wa défendre ki togwa batineli fali lien. Ah, leader tala pechu wa défendre bien. Ah, leader tala non lien pechu non, lo bien. Début no bozali ba Alexis Wetch. Tu ba vrai défendeur ya fali ba vrai défendeur a fallu ba mère Ramso nana boduga. Ba vrai défendeur a fallu ba mère Ramso banana boduga ba vrai défendeur ya fallu ba ngwana. Tu ba vrai défendeur te ken piana faux défendeur a fallu. Wana ba tu ba ran internet so ba finga. Wana défendeur a fallu te. Wana ken piana te. Vrai défendeur a fallu za ba masape ba ze belé to ko cité nyon sauté hein. Le roi ba masamso ba jimo masqué. Ouais. Ba vrai défendeur a fallu ba ngwana. Fali le yango na baba musicien au défendre na nduli musicien au défendre na nduli biso ba journaliste au défendre na roloba na biso na politesse na biso nde biso photo za ba exemplaire pas ba musicien biso faut pas ba musicien ba no mema biso lo wa ndenge ninte ba mema biso wa saki loso saki pondu te bisika nyoso ba mema o kene te chroniqueur analyse za oui c'était liboso musicien. Au finge la mutute pour ça la plaisir. Non. Tant yo finga maman, au lobby que finga maman a fait rigola na. Maman a fait rigola za maman a obota au lobby. Biso ba to zo mo ba chance ke ban chic, ba chance autant après ba école ya bien. Biso ba to zo ba chance ke ban chic autant après ba école ya bien. Ba ebise biso maman muninga za maman na yo. Yaya muninga faut respecter za yaya na yo. Papa muninga faut respecter za papa non. Lokwa bino bozo ba chance autant na ba école mo ba epé ndakala, ba epé mbwengi. Yango ba manque d'éducation besoin ngwana. Manque de la formation, vous n'êtes pas bien formé. Yango sko ba résister yango zo bima na internet. Yango ba résister yango bo pesa na population. Toza ba tuté to finga biso ba o. Biso ba o toza ba tunde photo laksa ba médecin que nous sommes bien formés. Formation na yango ezo laksa na éducation. Tant qu'on parle de la formation, tout mon éducation na yo. Alexis Wetch éducation les a bien on les a jamais na internet on les a jamais na émission jamais na TV pour finir maman ya artiste le roi faire rigola c'est un grand de la musique congolaise il faut oye bango lelo bato bano finga lobby dans le passé lelo ba changer ba langage bato bano ba mabe ba star lobby lelo ba changer ba langage ba comprendre que vision à lobby ba comprendre que lobby na bango et singa bango te pour ba manquer lelo pour lobby ba ba za ba parents. Na c'est plan affaire grâce à ba yango to boya ko manquer ba ya respect pour lobby ba l'équipe ba manquer biso respect tant yo lelo élection zo manquer ba ya respect il faut s'attendre que lobby ba l'équipe ba manquer au respect
Tant yo lelo zo finga mama bayaya. Yeba ki lobi pe ba finga mama na yo. Alexis Weti okosa batu ke oza mona nini ya komi na pe kiminga komi na nini. Ya kitambo Alexis oza mona kitambo ta. Oza mona kitambo oza mona bandal te loba komi no eza. Oza mona kitambo oza mona bandal te. Yo na bandal ofandi wapi. Na kitambo ofandi wapi. Na GG Markt na kitambo ofandi wapi. Na la promenade yo na kitambo ofandi wapi. Alexis Luka komina mno soza bana ba makala ba selemba ou ba bumbu kuna Luka ba komina bino. Alexis Weti to bana bandal ba finga ati. Bana kitambo GG Markt la promenade ba finga ati. Ba finga akututi. Baloba na ba ba finga ati. To manike lelo to moni manike lelo a changer ba langage a comprendre que lobby à moi na e. A comprendre que mabe on ando ça lobby dans le passé et rattraper moi nanga. Babi azala innocent mabe prince babi azala innocent mabe maman na ena tanti na e qui sinjo abasalaki dans le passé mais il rattraper moi na e. Yango to moni mani ki azo regretter ba mabe asalaki dans le passé. Lelo il rattraper moi na e. Tant yo lelo o an audacité au finga ba musicien. Yeba lobby na o eza compliqué lobby no eza compliqué. Pour lelo zo kangamana fali o finga batu. Je pense pas que fali wana otino finga batu. Excuse. Yo quand on salon bien pourtant ba otinga la fali lien, fallait stipule or que ozomi bo mayo moko. Je pense pas que fallait aller à bien Alexis Weti ba fana we ba sola bo. Ezara ngenge ezara leader, tala pechu wa défendre ki to ba tineli fali lien. Ah, leader tala pechu wa défendre bien. Ah, leader tala non lien pechu non, ah le bien. Début no bozali ba Alexis Weti. Tu ba vrai défendeur ya fali ba vrai défendeur a fallu ba mère Ramso nana boduga. Ba vrai défendeur a fallu ba mère Ramso banana boduga ba vrai défendeur ya fali ba ngwana. Tu ba vrai défendeur te ken piana faux défendeur a fallu. Wana ba tu ba ran internet so ba finga. Wana défendeur a fallu te. Wana ken piana te. Vrai défendeur a fallu za ba masape ba ze belé to ko cité nyon sauter hein. Le roi ba masamso ba jimo masqué. Ouais. Ba vrai défendeur a fallu ba ngwana. Biso ba o to za batunde photo laksa ba musicien que nous sommes bien formés. Formation na yango ezo laksa éducation. Tant qu'on parle de la formation tout mon éducation na yo. Alexis Weti éducation les a bien o le ka jamais na internet, o le ka jamais na émission, jamais na TV pour finga maman ya mutu. Maman ya artiste le roi Ferregola. Ferregola c'est un grand de la musique congolaise, il faut oye bango lelo. Ferregola za parmi bateau batika ba en pointe na musique ya Congo. Alexis Weti yo na musique ya Congo na sali na chronique to na analyse na ba analyse ya Congo na sali le côté. Yo mutu moko finga héritier. Yo mutu finalement yo ozanani, ozani ya matoni. Na moni batu mo ba bengi nga bisinga yo olobela Alexis Weti metomoni Alexis Weti na concert a fallu $500 fallu aboki oh. Mais no ka mwabino mabe. Elingo bate mutu nyoso fallait obwaka nde fallait ebiye. So tali na concert à $500 fallait zonga gisima atangi kombo po ba kombo za na liste fallait atangi kombo. Aya bwaki Alexis Weti. Fallait ne connaît pas Alexis Weti comme ça de vie boye ba fanda ba sola. Fallait connaître Alexis Weti na ba lien. Musique ya passe. Fallait connaître Alexis Weti na ba lien batine de la raie. Ah, leader tala pecho défendre le mouvement bien, leader tala pecho. Fallait connaître Alexis Weti comme ça. Alexis Weti ba fana on a fallu te ba sola boy. Ba fana on a fallu te ba beta ma solo. Alexis Weti fallait y bien na ba lien. Il faut to lo bango faut to za la claire yo ba vérité lo za vérité tout temps a na a. Tout temps lo tout na kombo na po eza bongo. Alexis Weti oza master, ça boulot non ndingo ça boulot mais tika benjir. Tika ko finga o sala vraiment bien o sala kitoko. Merci na batutu ba lobela ka ba star na ndenge ya bien et sala rapé bien bon oza malam. Et le loto beta masolo on a ibisa bino ya s'il y a aigle jaune e ngai kopo fonatika moi soni fonatika. S'il y a aigle jaune moi si y a le padre Wazaki ex-femme il y a le padre Ferregola. Ba utiko kabona le padre. Autiko kabona le padre Ferregola et ça le bina passe ndenge to yeba ki Ferre. Fait pour faire un si les aigles jaunes, à boire si les aigles jaunes. Mais les lots si les aigles jaunes, à Kaboina Ferregola. Pour qu'il ne goling un millionnaire congolais. Pour qu'il y ait un millionnaire congolais. Mais il ne pas ces alliés. Bande qu'on a beau landanga. Ba golo ba gladiateur beau landanga.
boyebaki si les aigles jaunes azala mwasi ya Mignon Abraham. Mwasi ya Mignon Abraham. La photo ya mwana o Mignon Abraham abota na si les aigles jaunes. Babota pe mwana métis. Donc wazaki ex-femme ya le padre Ferrigo là. Ba auti ko kabwana le padre. Auti ko kabwana le padre Ferrigo là. Isali pena passe ndenge toyebaki Ferri. Fait pour faire emba si les aigles jaunes, boaka si les aigles jaunes. Mais les lots si les aigles jaunes en Kabouina Ferrigo là. Pour qu'il ne golinga millionnaire congolais. Pour qu'il y ait un millionnaire congolais. Mais il ne pas ces alliés que bande konanga bokolanda ngai. Ba golo ba gladiateur bokolanda nga. Boyebaki si les aigles jaunes, azala mwasi ya Mignon Abraham. Mwasi ya Mignon Abraham. La photo ya mwana o Mignon Abraham abota na si les aigles jaunes. Babota pe mwana métis. Donc yango to comprendre que rando ya Mignon Abraham na ferre e utande wana. Oh, e utande kola mominde. Donc ferre abotela Mignon Abraham mwasi yango rando na bango e uta wana. Yango Mignon Abraham rando na ena ferre e uta wana. Nicolas mwasi sko lelo de to comprendre. Donc si les aigles jaunes azaki mwasi ya Mignon Abraham ya kala. Azé mwasi ya Mignon Abraham ya kala. Mignon Abraham azaki musicien JB piano. O alingaka tela, o alobi o tela pe faire libaya le 24. Donc si les aigles jaunes azala mwasi ya Mignon Abraham. Après kozana Mignon Abraham ton aye siko ndi akutani siko nanani. Na Ferrigo là balinga aboyi Mignon Abraham akolinga na Ferrigo là. Histoire ndeza bongo Mignon Abraham Ferri abotola e momi skarando na bango sko e bana yango wana. Ya mwasi donc Mignon Abraham Ferri abotola e mwasi. Musique, y'a musique, n'est pas tout le barrière musique. Mais le si les jeunes a signé à CP la tika Ferrigo là, à quoi l'année millionnaire. Si les jeunes a maman ban à Ferrigo là, moi si y a palin à Ferrigo là. Donc le loi CP ne a tika Ferrigo là. Alukane vi mususu to pesi loka ba bonne chance isko ok yango to ebite base ba musicien mso base wa mo kima bango boindenge donc bonne chance na bino sika bo okende et mais il faut que beta rapper tour ko tala rabana et ça la bien ebi musika bo utana artiste Ferrigo là na isika o komi lelo donc bonne chance kaka to pesi mère na biso si les aigles jaunes bonne chance merci na bino ba tutu bozaki wana pona ko Rolanda biso bo s'abonner na chaîne mso fond. Comment si vous partagez vraiment le lien et que ça là vraiment bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro na biso monsieur Esika. Ba suggestion na bino ba commentaire na bino tout ça on vraiment besoin. Beaucoup ma bobing la biso na ba numéro ça affiché wana au bas de vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.